Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Lokota papier, opangusa, pion. Yaya, zala mukolo tende pangani. Omoni impère nenga korje yo. Na lobaki impère ako korje bino. Omoni na famille, mutuna mutazalaka na maboma na bango na famille. Liboma na mona teya biso liboma ezali teya kana. Wera sono yo zo touche wana. Wera sono wana na yebite. Wera sono na bukola ba fazere, mito esala kate. Wera sono lokota ba tu lokola ba meye. Oyo mona pena mutazoke na luyal me wera sono encadra ye. So yoke ko simba papa ya ba meye ya ba ujana, papa ya bana wana. Na yebite lite ya kanda. To solola na to zonga batu. Famille zolanda biso batu nyoso bafan bazolanda lite ya kanda problem na yoza la kanini musisa ya mutu ekatana ba visi ya mutu ekweya ubie mama na bino atamolaka na lipapa ya bema zoluka ba visi ya mutu na yo contre bantivale oyoki lite ya kanda c'est un antivale lite ya kanda c'est un antivale mutu azomi benga mutakala na nkolo quelle na société mutami benga mutakala na nkolo boyebi biloko mususu ekomeli papa kokodioko eza ba stress sa vie stress ni papa wana ba travailler depuis toza bana mike na desa na yebi kokodioko combien de fois bayemi na stade au kokodioko wane binisa batu na ba stade na bandako totelema na mifinyuko ba maule kitamata leloyo na yena kimkolo na moni kokodioko liboma ba famille ngo pe totala ka ba famille moko beli ça fait kokodioko liboma po bozwa nini liboma kokodio eza famille e boko tokoloba nini na acha fait kokodioko akoki kokota lisusu kisite poso ka keki singanga koboya lobi yo nzoto eselembi mutu nyonso ayebili kamu ya kokodioko ezala na famille ezala na société akolanda kokodioko akotikala société loba RTNC na lobike mutu nyonso ayebi. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de Maman Emily Setimainga Mosinzambe. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat, Mokole le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam, livre à souvenir et fond maman. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimainga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende ta collecter yango bakende couper ça ba orphelin na opération moneno ba osala le 24 décembre ya année oyo nakola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi baboti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi na posa to c'est ça bon $1 à pamba et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na auto $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo baboy benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo to le bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na ko papola ye akolapa c'est le pasteur Lité Yakanda Mutakala Nankolo. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, avec un charmant décor, un confort exceptionnel, bon rapport qualité-service-prix.
service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeau au croisement d'Ibaya Kassavo. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, balamio c'est chez Biso Télévision. Oui, madame mon émission na bino réponse à nos questions. Une émission pas comme les autres, une émission qui vous fait vibrer, une émission comme je l'ai dit, un peu de comiques, témoignages. C'est grâce à vous, vos suggestions, vos commentaires qui nous rendent toujours forts. Merci à tous nos abonnés de chez Biso Télévision. Merci. Vous avez aimé vraiment Arabie. Oui, à Londres, à Turquie, à France, à Pays-Bas, partout dans le monde. Ici, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, na Est, na Biso, ya Mboka, place au Ougandais, place au place, baya, babunisa, AFDL. Tandis que Biso, c'est la 10e armée plus forte à Kinshasa, mais aussi au Ougandais, pour aider Biso. Si on veut parler comme ça, on est des antifachis. Ben bon, nous, on n'entre pas dans la politique. C'est des caca, moi, les collègues, on essaie un peu de parler de ça. Voilà. Merci comme ça à tous nos abonnés. Merci à toute l'équipe de chez Biso Télévision. Merci à Chris derrière la caméra et ainsi qu'à tous nos réalisateurs, Elias et Denis Monsol. Lélo, ah, Mbali Bosso, hein. Ça, je ne sais pas Yves Pan, hein. Pété avec. Brad. Zamba Zobomba, Nangodona ye, à madame. Voilà, c'est que ça, beaucoup. Ok, Dab. Tu peux loger sans timbre yaki, mais tozali. Tango, tozana bomoi, photo sakula lilo. Mona ki moi ba puina yo na normalité ya kanda après bouf. Limwe au kimi, l'été ya kanda libanda, l'été ya kanda zongin ba activité, ils ont honneur hein. Eza honneur mais honneur mususu ezalaka omoni bato mususu kozongela ba activité eza na problème te likambo eza likambo ya cerveau mutu nde esalaka l'été ya kanda mutu salade mutu okoki kokotela mutu c'est bien po omoni na famille mutu na mutu azalaka na maboma na bango na famille na monde théâtre ya biso liboma eza lité ya kanda. C'est un fou. Tant que bakotanga ba fou na monde, batangi ba fou de gadara, batangi fou lité yakan. Brad, on a zolo ba makamoyo. Tant na zolo constater, na zolo ba vérité. Lité yakan mutu edoka. Mutu eswenta. Mutu lokola lité yakan. OK? Na kende kika katika na kende po, je suis évêque patriotique. Fona sala musala na ngai na keina défendre comme évêque patriotique na kena défendre l'été ya kan. Mais l'été ya kan c'est mutu na yesala kate mutu edok. Tant na solo baboye, batnyo so bayebi ke pété avec muko na chipinga ba logi kama na pata musa sawa mesu kama muko boja kumwela chikunku. Zaba mutu zaba vale mutu asele konda abanga kaliwati. Ngayo. Permettez-moi de saluer cette dame que je salue, qu'on appelle NLA, Abigail Lobia. Merci à toi pour l'assistance. Voilà. Et sans oublier Esther. Esther a aidé nous pour l'assistance. Babi était à Kanda, yo soufflé dans l'édito, il était à Kanda à Kotinda. Je n'ai Kotinda. Au Lubinini au soufflé dans l'édito, il y avait une mission qui était à Kanda. À Salile, à Kotinda. Nous me disons bon. Gaï, tu sololi na yo dans la nuit. Avant monsieur Bano ici papa et là moi ça là qui côté c'est nda quoi loba papa tala oyebi nzamba lolo manto ya munoko epesa mela mutu nyonso te ngeti nga soki nazoloba boye nakuta koloba na mesa mama botinga boye nakuta koloba na mesa na lokoti na lie oyoki manto nanga bakokanga ka mukolo moko te oyoka ke pete avec mukona ke kasho po ba bible zo yebisa biso avoloba balola lolemo pendant 7 fois lité ya kana yoka ne ko toucher mutu lokola we ranson
o lokota papier soki pango se sui wera sono yo zo touché wana wera sono wana na yebite wera sono abukola ba fazere mito esalaka te wera sono lokota batu lokola ba meye oyo mona pena mutu azokende luyal me wera sono encadra ye siko yoke kosimba papa ya ba meye ya ba ujana papa ya bana wana na yebite lite ya kanda to solola na to zonga batu famille zolanda biso batu nyoso bafan bazolanda lite ya kanda problème na yoza la nini musisa ya mutu ekatana ba visi ya mutu ekweya ou bien mama na bino atamolaka na lipapa ya bema zoluka ba visi ya mutu na yo ozomona ndio ozonga prison na mambo akuzonga prison te a encadrer munoko na ye papa oyebi cette chose oyo tozobenga lite ya kanda te papa aza mutu aza nani mutu azoleka balimiti mutu nini zete mususu zamba lakela ngoni boya lobike yoko bota te bokata ngo yeba lakela ye aza lokola mutu moko balekisa na sama koloba loba munoko ekosila ye te aza na ba diarrhée de la bouche na munoko te tra ya munoko ezalaka te. Voilà, j'ai dit merci comme ça à Maman Priska Mongi, excusez-moi. Maman Priska Mongi, une femme, la femme, son épouse, Papa Nickel Chindou, merci à vous pour vos assistances. Vous n'hésiterez jamais de m'aider, de nous aider, d'aider la chaîne chez Biso Télévision. Mère, yo pena donc botaramara, nzambetango sala yo créé yo patino le bouma maman. Yimura ndo sa makusa donc basolo na to ndo koto ti ozomima na mokili obotama na lutu po père pena le bara ato siliki soko lamba ino lia les amis ba mso lia te ngala ko lia na nko. Merci à vous Maman Priska Mongi donc depuis USA donc merci à vous siko to tikanalité ya kanda fanda na ye encore fingi wera il faut tika ngana silisa après to continuer non na so finga te papa ngana finga kate ngana za contre bantivale oyoki lite ya kanda sen antivale mutu azomi benga mutakala na nkolo ken na société mutami benga mutakala na nkolo toloba te quel genre bat non mon église était le pénis de Dieu. Le pénis de Dieu. Mukolo kola kisanga le pénis de Dieu na kewana na maudire église le pénis de Dieu. Ekufa. Dobaka ngana oluke. OK? Lite ya kanda mibenga mutakala na nkolo, nduma na nkolo. Siko to finalement aza vampire na nkolo to nini? Église ango c'est que drapeau ya église wana za makaleso. To drapeau ya église wana za bani. Yeba soutien. Bastring ne ba drapeau ya nini wana eboko siko toloba nini po ya zomi benga pastelité mutakala na nkolo c'est que bandimi na yeza banini basouvetement d'ailleurs problème no rapport le beli wera papa ngai naza contre basala nzambe nyoso oyo ya makiona ya mbata ya lukuta papa brad moko yekomi na pasi mikolo ba komi ko benga nga pété avec mukuna avec ya babola. Comment c'est ça babola? Na komi komi benga meveki ya babola. Pourquoi na mimbenga eveka babola? Soko taliba prophète na bino mikolo yo bazolo. Surtout ebele bazolo kana shebiso. Oh tete. Zela. Shebiso ya mbara. Zela. Bata malamu. Non, je te Zela na yebisa yo. Zela. Ya malamu bazali ya fo bazali. Te na shebiso ya. Mutu azoya azolo ba. Ngana landaka. Papa, mususu azolo ba biloba lo ba mususu talibo e munoko encadrer mezate. Loba. Oyoki papa. Loba. Yoka mutu prophète jamais yoka prophète moko na mboko yo akanga mwana ya rais Kabange ndoki jamais yoka mwana prophète moko na mboko yake na kanga mwana ya uli musheni ndoki to mwana fachi o mwana fachi beto ndoki jamais okoyoka kaka mwana moko ya babola oyo mama na yate kaka matembele ateka kaka ngai Zabianye Jika aja ibu jampa susah Zame tuzonyo kwa mapona nini Marchandise ya bapastere kome aleluya Benefisi na bawa mena bandime Mwana bima makoja na mutu kaka boyoko yoko Mwana wanasa na bantene na mutu Eza bantene parabolique Oke zabo soto Mwongo ya kusomaka savon meka kwezante
bampese babima na ndako na biso awa okoyoka yeko bana wana omoni bampese wana eza basoda na ye ya butu bana ngo mpe bakokaka bango bandoki te ndenge nini papa brad mwana mobimba nzoto ya mase estoma ya remonke consommation na fufu mwana azobeta 4 bolo ozotala sante ya mwana eza te paster wana akokanga ndoki ndenge nini te jamais koyokaki bokende bokanga mwana ya mama Marte ndoki o mama Dieu m'a envoyé mwana na yo aza na ndoki jamais bakokanga bana ya bakonzi wana bandoki po mokolo bokomela profeta akobeta mafimbu na mafela na ya biso akopela moto papa profeta wana koluka place akovandela ta kiti boya komona te okende mutu lokola papa Jean-Pierre Mbemba Gombo okende kokanga mwana Jean-Pierre Mbemba Gombo papa akoresone makofi nyonso abete na bomwana mpe azobeta azokonte oyoki omwana mukuna ndoki wana kuti komeka te amata bangoma na bomwana aplis azalaka ancien borse mon papa j'aime beaucoup zamba pambolo yo le problème n'est que lelo oyo tozoloba likambo moko yo oza na mbongo na yo prophète ozomona prophète azosomba moya ya $5,000 atie na lupango alesaki 5 kilo ya nyama mikolo nyonso yoka papa yoka atieli 5 kilo ya nyama mikolo nyonso aliaka mwa par jour azolia 5 kilo mais mama moko atekaka lunda azoya kotia 1000 francs na ye ya offrande na église wana apambolama mwasi ko azolia mbwana azosala nini azosala nini nga nanu nazofisa te mwa azozofisa azokende kozwa traitement na France. Quelle abomination! Moi, mon côté, à na 2022, à France, moi, je suis pas sa visa. Moi, on a kufa na kata ambassade. Vous êtes jaloux? Mais ça jaloux, maman. Et c'est esprit, ma belle papa. Limisa. Na benga yo ata maman. Brad, il nous kesa na mboko. Ngana zo matap avion te. Natala moi maté avion qui a eu traitement en France, azongi. C'est nga maman livre. Senga mamo livo kendegas. Elikena mutu akokufa. Kokonyo ko yo ala zobela mutu. Yo pe kalate CNPP. CNPP na nani? Lite ya kana koti CNPP te ngande bozotindika ngai. Mutu oyo kutu mutu na yezo sala te liboso na ngai nanu kutu botindiki te. Botindika ngai. Kokonyo ko yo wana bashaka kongo. Boyebi biloko mususu ekomeli ba papa kokodioko eza ba stress sa vie. Stress ni. Papa wana ba travailler depuis to zabana mike na desa na yebi kokodioko. Combien de fois ba yemi na stade au kokodioko wane binisa batu na ba stade na bandako to telema na mifinyuko ba maule au amaule kitamata leloyo na yena kimukoro na moni kokodioko liboma ba famille ngo pe totala ka ba famille mokobeli ça fait kokodioko liboma po bozwa nini liboma kokodio eza famille Pourquoi tu as dit na acha fait kokodio kwa koki kokota lisusu ki cité poso ka keki singanga koboya lobi yo nzoto eselembi bo baliker botika liker nini papa bato bombe kutu bazomela bandato moti butu vomela lise pongi liboma te kaka ya ve kokodio ko liboma ba rimero tozoyo ka mwana bela ka liboma ezalaka nani liker pe kaka akufa na oto yo ki wana eza nini mutu nyonso yebilika mu ya kokodioko ezala na famille ezala na société akolanda kokodioko akotikala société lo ba RTNC nalobi ke mutu nyonso ayebi likamu na mutu ya kokodioko na kati nzambe na mutu ya Yesu Masiya de kulusu déjà kitana ekulusu azana pembeni ya loboka tata akufela wapi wana déjà longwa alongwa côté tikala na croix biso juste lobaka ni totomboli miso wapi vel nini montagne za wapi na kwate na Golgotha Yesu akufela kokodioko akobika akobima mais yo muto sali ya mwezala tata mwasi noko koko neko camarade na lobike yo kosilisa 2022 te okokota te je suis avec patriotique chipinga baloshi kama na mpata musasa wa mesu kama ok mutu lokola
moano ya gangi kaka ba supporter bagangi wo bo su $3000 bo pesier. Et sûr. Veko kodio kwa nyokwa mina musalo yo. Veko tala umoyeba moko yo. Bayeba ka valera mtu kaka kufa. Mais yani mosi yo. Natuni valera mtu baye malembe. Yani mosi na kokodio kona na banda théâtre liboso. Mais natuni yani mosi na kokodio kona na bela théâtre liboso. Abanda théâtre liboso. Kokodio. Sikoyo boyeba ka bosundola mususu eza Bilali. Ko Bilali. Bozela ka Bilali akufa pe botelemi. Mais Bilali tango zobina na bawenze bozomona ye nanu te. Je vais comment boma. Bilali akoma komi subela na babilamba ya kobina na wenze agambela bomona kayete. Bozela kaka mkololika ameko ya nebo komi kokeni koza ba kamera na bino bona seye koko Bilali nini boy ngonga ya kozwa ka muntu en charge ta ngongo mutazana bomoy. Totika ka basambla papa. Beta tour na gambela okokuta koko Bilali ameli masanga subi na bilamba azobina wakana nzela. Yo mona ko sala ni. Ngana ko sala nini ngande nani? Oza ngamoko matembele nani na lukaka ngamoko. Papa utika bet bajia ko latisaka ba tu charge. Ba oyo kutu baliaka mongo ba théâtre bana tongo tibutu. Ngana be na vi. Bekipa. Ba oyo ba fi masumu. Ngana takaka mutu te na lobi ba oyo. Oya miye baliaka ye. Ngana kotaka na société ya mutu moko te abengi ngo ya ko so boyete. Yo na groupement nini ya ba théâtre. Ozaka ko. Naza na groupement nini? Groupement Nzoto Yesu. Yo za na nini te? ANTPCD. Ngayo na telemi awa, na telemi na maya bushi na ngai. Na bima pasi atula. Na lobi na bima pasi atula. Tangu na uti pasi atula ti lelo oyo. Mon papa, mon père ezaka ka mystère si atul. Eska zali ayebi ke mwana ye wana. To sisi. Merci. Tokomi na suka papa. Yo, ozama luba. Okomi na suka nanu na silicité. Ongolo besuni. Na koloba. Kokodio. Papa, ngai ne nazaboye, nazanga ya kolia me ngaloba te. Likamwe tikale aweza nini? Batu mususu na bahaji na bango fonza mapambo bango na bahaji bawenu. Mutu lokola mwana oyo ba supporter bagangi wana. Ifale nza mapambo na bahaji bawenu atikali na mwa 2 ans lingake nza mapesi mwa 2000 wana. Oh, oza mutema be. Naza mutema mabete na zolo ba oyo eza komonana. Sungi. Liboso 8000. Abandi kwiti na bangi. Bangi malembe. Kwiti. Oyebi zamba za juste. Zela na yebisa yo. Jaloux oyo zoyemba wana. Zela na yebiso sikoki jalousie yango bien. Zamba pesi yo mwa 1000. Yo mto zalaki mutu délaissé na famille. Mutu otu na yo biloko na ngeza wa bilongo wana mumeli bangi moko boy. Bafinga kayo. Même mukolo zamba fongoli mwa trou. Olozo mbongo wana beta tour na bateke. Soma ta tomate ozonga. Oke oboyi ko somba tomate. Oke yo bandi yo wana tour na bachele ya mompono. Obani tour na banani. Oke nde boyo zonga. Ozoyoka. Apa babakisi susu 2000 wana ne komi abuati mwasi maneti minene lokola Terminator azoke ko libérer Sarah Kondo. To sisi. Oyoki? To sisi. Message à suka numéro de téléphone. To sisa. To tika. To tika na biso. Pesa numéro na téléphone. To sisi te. Makambo kolobese bele. Bomba. Donc kindoka kokodioko kindoki na yo mutana okota 2022 te. Akokota te. Na plus chaque butu mikoloyo molimo na ngana zo sambela ka chaque jour maba moi je babate la kanga batele makapembe na kokodioko na kokanga mutu mutakala mikoloyo. To suis numéro de téléphone 6. Yo. Tu tirer. Ya Willy Moucheni code Moka. Code monde entier, code mondial. Tapis synthétique, fusée. Oyo basimba kate ezayo ya Willy Moucheni zamba lula pamolo yo. Nazobenga yo mikolo yo pocha 80 km nyoso etonda na euro na dollar. Fulu na yo ngayo. Esiko bwakaka. Zamba lula pamolo yo. Le PDG Rock Djibwe mula wamfiondo mubale atembe. Zamba lula pambola yo Rock Djibwe PDG aba PDG nyos. PDG Maluma Voka arme fantale matembe la simandako munwe ko pete poche zoba mutasimba ka frate soka simbi fra maboko ebeli sikama. Zamba lula pambola yo. Zamba lula kanisa bino nyos. Esika bozali
yanga famille esika bozali ya bino yango yo zambalola kanisa yo Nadej Kimana bendele ko yate zambalola apambola lisusu mon père spirituel Tabera Baketi mutuli kanisa Nzambe zambalola apambola bino na yebisa yo de santé za moko tozo sala kokende kotala ba orphelin na mama Abigail Lobia. Maman Abigail Lobia, tozo sala le 27 décembre, tozo sala descente. Ya kokeni kotala babola wan. Bato bo sundola bato délaissé. On a eu à parler de ça. OK. Zambalola apambola bino. Toko sala yango descente kuna. Nini, je me suis le kaki. Alingi na yebisa mutu moko numéro ya téléphone ya pété avec muko na chipinga baloji kama na mpata musasa wa mesu kama muko boja kumwela chikunku zaba mutu zaba valer numéro ya téléphone yango plus 243 84 035 11 plus 243 84 44 035 11 Zambalola apambola bino Gigo le génie de cas gardien du temple et si vous allez en France ya yo angoyo na bo sanité ba couple oyo ba utiko bala na sika Naomi Ndomba na papa Eric Zambalola apambola bino ekoki akanisa bino papa pasteur de Nile sa yaka na 3e papier azobenga 3e kilite papa 3e kilite ya prophète de Nile pour kokisa kangote na katakaye okatakaye Zamba pambola yo Casimiro ya yo yangwana bama pétage vieux moi qui nga bwendeni on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro yo petit avec Gaza Baloba on se retrouve prochainement au revoir chez Bissou Télévision chaîne Oyo Kokani na yo. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de maman Emily Setimainga Mwasinzambe. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat, Mokole le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam, livre souvenir et fond maman. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana biso et témoigné biso liboso na Nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimainga Nzamba pambola yo pona ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération moneno ba osala le 24 décembre ya année oyo nakola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi baboti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quand tu to pesa na auto zalon $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena oloba boy benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kosunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na ko papolela ye akolapa c'est le pasteur Lité Yakanda mutakala na kolo. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, avec un charmant décor, un confort exceptionnel, bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, au croisement d'Ibaya Kassavou. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou.
chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir.